chaîne MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote balandi émission tolika tina bonzambe nzamba pambola bino sika nyonso ezwa mibino ezangai wabino la grande dame mère Dorcas to lisusu lelo poto solo la to pesa toli ndenge to mesana koloba. À chaque fois na liboso na bino les amis na loba toujours raison ya émission oyo to pe ya lisolo o to sepeli to beta to likambo to sepeli to lobela pe to pesa toli. Thème na biso ya lelo to lobela pona nini mabale ezokufa. Pourquoi le divorce? Et na question oyo bandeko to redévelopper pas mal ya ba domaine. To redévelopper pas mal ya ba domaine donc ba domaine oyo ezosala ke mabala ezala te. Mabala evanda te, mabala ekufa, mabala e persister te. Pourquoi to poni to pe to sepeli to lobela libala premièrement? Makomi ezoloba nzamba après kokela mokili asali mutu na elilingi na ye. Mais na mutu wana akela aka mobali asali Adam to ebi lisolo. Et après avoir kosala Adam ezwaki temps nzamba moni ke non Adamu aza bold aosanouye il faut pas ala yemoko faut créer être semblable nzamba keli mwasi et makomi ezoloba il n'est pas bon que l'homme soit seul donc il faut mabale zala parce que ça volonté en nzambe il faut mwasi abala il faut mobali abala. Eh, c'est ça la volonté de Dieu, le plan de Dieu. En tout cas, sur 100% ya créature, topé ba être humain, oyo nzamba ke ba tout normal, nalo ba hybridité. Eh, ba mi homme, mi démon te, ba mi ange, mi humain te, non. Nalo ba tout normal, o ba nzamba keli, na image na ye neti nga neti yo. Sur 100% les amis, 99% ya batu esengeli ba bala, selon plan nzambe, oui. 1% les a exception parce que règle nyonso ils ont en exception et exception est complète à règle et 1% wana et 42 et sengeli baba la te pour des raisons ou sengeli baba la te yango te lisolo to yeli biso to lobela makambo ya libala pona nini mabala ezoko vanda te. Pourquoi nous divorçons? Pourquoi ba foyer eza et consistante et résistante? Pourquoi? Cause ya ba divorce lelo en gros nyonso eza incompatibilité. Oui, raison bat bazo kabwanela eza incompatibilité. Et c'est quoi l'incompatibilité? C'est quoi l'incompatibilité, bandeko? On a qu'à définir premièrement. Excusez-moi. Incompatibilité, bandeko, ezali impossibilité à s'accorder. L'impossibilité de s'accorder. De vivre ensemble. C'est ça l'incompatibilité. Oui. Et raison au batba au kabouane les incompatibilité. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à s'accorder. Donc, pour s'accorder, sur le bito le baron lingala boyo kani batuba oyo kanate et nini osala ki batuba yo kanate. Et ça na ba domaine belé pour les osala ki batuba yo kanate. Et nde yango ba domaine wana toko meka ko exploiter. Et vraiment bandeko na loba ki l'autre fois. Et torlobela sur la famille, torlobela sur le mariage. Et nalingana zela zelisa on a poussé ça mais je sens moi la conviction na lobelango est important. Et nde yango lelo to yeko lobela likambo oyo donc nde to bandi boye en tout cas nous allons prendre du temps. Ça peut peut-être nous prendre na habité je sais pas plus ou moins 2 mois. Ouais, plus ou moins 2 mois.
si photo ça la épisode moko na semaine to ça la plus ou moins 2 mois pour to meka ko explorer chaque domaine, chaque département. Ouais, donc na éviter peut-être sous sujet, sous thème ko bima toro kenango pe au-delà, mais ce qui est vrai en tout cas eza sujet oyo o sepela nango yango na osenga na ndeko na ngai zwa penda tant kolanda ngai zwa tant kolanda nga pesanga litoi na yo partager émission oyebite na nzela na yo batu kombe ba obika partager lien soko okutani na émission o topozo landela on na chaîne ya MDGD TV tinda lien partagé sopozo landela on na Facebook na page moko songolo na DM5 et consort to na ba page mususu partager émission o bandeko et obiki samilimo. En fait libala ezo concerné mutu nyonso, donc eza sujet oyo mutu nyonso sans exception il faut ayoka alandango ezala nano balité parce que o balaka un jour surtout kutu yo nano balité vraiment important au landango ezala yo aussi au bali et sengeli Hollanda parce que les mariages c'est la vie de tous les jours. Yana bato au Gabon après avoir que ça la 20 ans 15 ans 10 ans 30 ans il y a mariage mais bakabwani juste ka lelo il y a pas longtemps quelques minutes passées na hôtel kota là parce que na notification ya ba news ya ba break news na téléphone na moni notification moko ya une dame ya mondele auti ko tika partenaire na ye ya 29 ans s'il vous plaît ba vandi na mobali pendant 29 ans ya mariage auti ko ndeto lo bana lingala ko bwakisa mobali na ye po na partenaire moko po na love moko akutani na ye na ba réseaux sociaux balobi bongo social media akutani na mutu moko na social media et sali ke mutu wana atikisi ye mobali ne ya 29 ans pendant 29 ans s'il vous plaît. Donc allez-y comprendre à combien mambo eza sérieux bandeko libala elo osakana ngote libala ezali soki ezana ba mamsu na vie oyo toko sa na biso maseki oyo okoki peut-être ko rater et simbite limusala mo simbarate cop mo simbarate ya libala te s'il y a des choses que il faut to éviter et inde la biso to ebebe la biso e libala parce que eza vie à batu nde e ana maboko eza enjeu en fait. Cellule ya base ya nation ezalaka famille, OK? Famille e banana 2 personnes. Tope famille e bandana 2 personnes. Adana Eve baboti lelo mokile tonda. Yo ndengo zana lelo osala foyer na yo. Tamusuna obalite. Tope so aussi obali. E bandana na 4 personnes bala morote non. E bandana mwasi na mobali 2 personnes. Baboti banana bako nabite 4 5 ça dépend. Et sali famille munene et banana lobi bako kendepe bako bala bako bota ainsi de suite. Sikoyo toza na besoin ya ba famille o eza solide. Toza na besoin ya ba mariage eza soudé. Toza na besoin ya ba couple eza compatible. Pona nini? Pona ko éviter ba dégâts parce que à chaque fois famille eza brisée. Vous voyez, à chaque fois famille est brisée, eza dégâts, danger, eza risque, il y a perte, il y a vie si on peut dire, il y a marambo belé ya sakanate. Lelo oyo bandeko soto tali na mboka na biso Congo. Na poto oui c'est vrai ba social les ali même ata na poto ango. Déjà moi non na social to yebi ango ana 90% ya malchance à beba to yebi ango. Voyez? Or ce qui maman na papa bazaki soudé, to famille ezalaki bien, moi na nga kola na ba condition malamu. To mona lelo na ba Congo bana na balabala 80% ya bana na soko tuni ezaka ke non. Maman na papa bakabwana. Ou soit maman kufa ou soit papa kufa ou soit ba parents nyos mi bale ba kufa tope maman na sima balaki mwasi papa areo ko bala mwasi mususu après o kabwana na mama kenda na e mwasi wana linga biso ta kanga biso banduki en fait ezaka mingi ba biloko wana. Or soki mwasi na mobali bazaki na entente ya malamu et que sale ke ba vanda
na bano babota balinga babokola bango moko e bana nalo balinga bakoma bato bazwi nzela yango eza important ndeko na ngai vraiment sala effort basijo nde tobandi boye oratete ko ratete e osunga yo ata na likambo moko peut-être oyebi nyonso muto oyebi nyonso na mokili eza te peut-être oyebi koleka ngai mais crois-moi na mamuna oloba ata moko to mibale ekoede yo to ekosunga ndeko na yo ekosunga camarade na yo yango na loba bandeko partager lien partout olanda émission oyo partager tinda et ozala vraiment esengo mingi po bato ebele ba bénéficier nango bo s'abonner massivement na MDGD TV mafuta ya sika do beti on kande na olobango MDGD TV mafuta ya sika na YouTube et bo ça la large diffusion matière ezali au sakanate. On a beaucoup à dire, on a beaucoup à donner et croyez-moi c'est pour une bonne cause. Et ça chaîne ya ba ma fingate et ça chaîne oyo et quoi apporter un plus na vie à mutu tout sans exception parce que émission tolika tina bonzambe et ça émission ya batu nyonso et ça rate émission pour na ba chrétien non ou pour na ba païen non. Donc ngana za apôtre Paul basala apôtre ya ba païen et en même temps bana nzambe parce que a fungola ba extension ba église na ba mikili nyonso a sangisa bana nzambe a kenda vers ba païen par contre bato mususu ba Pierre et consort ba ministère na bango esuka ekaka et pas na bana ba chrétien mais apôtre Paul yaye et kenda kiti et pas na ba païen donc si yango na osenga na ndeko na ngai tant olandaka mère Dorcas et olanda prophétesse Dorcas te, ok? Tant olanda grande dame, ils a la prophétesse Dorcas te. Donc nazo jouer ba casquette et belé et sans toutefois na sumuka, sans toutefois na sumusi sabato. Donc to sa musa na nkolo na objectif ka ya ko gagner royaume, topé ya ko bikisa ba âme. Vous voyez? Donc ko tenir nga rigueur mingite parce que les émissions où tout le monde moutounion se fois à la l'aise. Moutounion se fois à la l'aise, moutounion il faut assez retrouver. Vous voyez? Parce que il y a de ces choses là, surtout que na on kana bandenge na biso. Ya ba na nzambe et ba tomsu ba bénéficier. Or, ceux qui to s'adapter sans toutefois que nous puissions pécher na lolenge na bango pour les gagner comme le faisait l'apôtre Paul ezali un plus na royaume des cieux et c'est Jésus qui va gagner et vous allez vraiment le coup moment combien zoloba et c'est moi ça likolo tant mo pagano moko abongoli motema n'est-ce pas c'est une joie ndeko ebaki ke non a muto kopo na ndenga mokete muto ebaki ke no yesu ya soka bando benda milinga en tout cas il faut boire opekisa yi ke alandi toli kati na bonzambe a se retrouver nde bakino baloba azongi giga ayepe abongoli motema yeko lukanzambe oui en fait c'est un instrument oyo objectif eza po bato babika ouais po bato babika et pas pour na ba raison mususu quoi ou peut-être bato bako kanisa déjà chaîne oyo et pour na ba buzz te pour na ba mafinga te pour na en fait parce que so ezema en buzz to ya koluka mbongo en tout cas tonga to sala ngona bandenge mususu tonga to sama mususu ouais Dieu a donné des talents Dieu a fait grâce na bandenge belé mais là il s'agit de nkolo Yesu Masia o akufela biso et o abengi biso atindi biso pe tokende tote ya liloba to sala musala po bato mususu pe babika bref tolikati na bonzambe lelo tozolobela mabala pourquoi mabala ezokufa tolobi raison eza incompatibilité et na définir incompatibilité en disant ezali impossibilité ya ko s'accorder hein ya ko vivre ensemble na lingala ko s'accorder tolobango koyokana boyokani et là on ezo sala ke bato s'accorder te bato ba yokana te eza ba marambo ebele et nous allons exploiter chacun de ces domaines pour te comprendre bisika nini toza bisika nini to komi na bisika nini tozo kende et na ebi ke bato ebele ba ko se retrouver parce qu'il y a de ces gens là azoye bate mais qu'est-ce qui se passe mais moi songa na bala yete ona omona lelo mais eza nini likambango mais makambango ndenge bande nazoye bate en fait eza na bato ebele ba ça babungi en fait babungi bazoye bate azokende wapi aza pa komi wapi et na nzela émission croyez-moi nzamba osonga ebele lelo oyo domaine auto exploiter
Domaine au tokolobela sur ba différence. Il y a ba tempérament sexuel. Oui. Ouais, avec beaucoup de pudeur, beaucoup de respect et beaucoup de retenue tokolobela parce que ça ba sujet tabou. Tabou veut simplement dire il ba lobela raté parce que congolais sera yo qui sans tabou. Il y a bika mamba salité. Tabou ne veut pas dire mamba salité. Tabou elinge loba eloko ba lobela raté. De l'eau moro ya onde ba bengi tabou. Et ça mamba salité te. Ouais, et ça 100% bêtise te awa. Ta musuta yo ki ke non si j'ai tabou yo quand que non 100% bêtise oh ba loba mamba salité na YouTube non et ça ya moté. OK? C'est pas ça. En fait, le créateur du sexe c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme et a doté na onyon soza nango a pesi atie appareil génital katinae pour na plaisir, pour na reproduction et puis voilà donc tu as relobela sur différentes différence c'est à tempérament sexuel. Pourquoi si j'ai pourquoi tu relobela en fait déjà tu tout kolobake tu relobela ma bala ndenge zoko kabwana ezo sa pasi o ka batu balingani lelo ba balani même c'est vrai fiançailles e ko suka nango na nzela eza normal mais libala tango bo décider bo balana bo pesa mbongo bo koma esika moko bandeko c'est pour la vie to balana te poto to kabwana bandeko na ngai to balana te po lobi simba te non. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pour ça, Nzambe, plan Nzambe, volonté Nzambe, zabatu ba balana, pour ba vanda libela, moi si azaya mobali moko, mobali azaya moi si moko. Point barre, boboti bana, boboko lisi bana, boboko li bana, bana bakoli lobi mino botika li bonuni, bomoni bakoko, ti bozeli liwa, bomona ate tant to bana na to sala ba déclaration jusqu'à ce que la mort ne se bat. Et l'obela batute. Et l'autre. Mais qu'est-ce qui fait que lelo oyo batu bakomi balingani lelo bakabwani lobi oka libale sali une année 2 ans 3 ans batu bapanzani oka penza batu balingana ki makasi mais bizarrement bapanzani bakabwani nini ezo sala boye bandeko ezo sala pasi pourquoi parce que libala ezande na ute koloba eza elo onyon sauté libala eza kopa kayute ya musala te ok non a kopango esimbite non c'est pas comme ça bato ebele bakanisa to bazwela ngo ngona te na plan Nzambe za bongo te esengeli ezala bongo te bandeko na ngai esengeli ezala bongo te na lobaki compatibilité en fait j'aime les illustrations pour on peut sa image et surtout compréhension malamu ya mambo na memi ba bidon mibale OK na ena ba milangi na nga awa o mulangi o bouchon na ye so na longoli bouchon oyo na chango awa o mulangi ya jus mwana ezali ya mafuta so na zwi bouchon na tie awa esimbi te parce que aza mutu na yete so na chebwe ekwei c'est ça l'incompatibilité donc ebalani te esimba te oh soki nazui nini na ye na chebwe evandi nako ningisa ngo nako renversa ngo eza kaka. Ça c'est la compatibilité. Na oningisa, koningisa o ezaneti ba mbonge, ba vent contraire, impétueux, oyo eyaka, pona ko kweisa, ko bebisa, ko panza, mais malgré tout ça, donc on dit na oba no betango makofi. Na ko betango ba bale awa na beti ekebwe ta, ezoni bwe ta ekekuna ta. Et l'ongwate parce que eza mutuna est incompatible en fait bamabala oto anango besoin bamabala onzamba anango besoin eza bamabala boye ya boye solide des familles qu'on a besoin des foyers qu'on a besoin eza ya boye
solide. Ata bambonge parce que les diables n'aiment pas les mariages. Tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, Satan a l'ingate. Et arosala nyonso za na pouvoir na epo panzabino. Pourquoi? Pour ebike so ase a panzi libala a gagner terrain mo au sakanate, au sakana na mwasi, au sakana na mobali, au sakana na bana po muto ase a divorcer, hein? Déséquilibre olingate déséquilibre mo ekoti na vie na ye. Et mutuana azala ba probabilité belé ndenga kiona mambo simbate e batu ba barate surtout mutu azala na faute moi sina mobali bakabwani faute ezaki ya mobali to faute ezaki ya mwasi esali ke libala ane kufi libela bandeko surtout mutu oyo azali base to azali fautif en tout cas 90%. Ndenga ke wana ezalake mambo simbaka te akomekaka na ye akobalaka na ye pe ekozala nango mwa mais en tout cas ezalaka pasi ouais ezalaka vraiment pasi parce que libala nde nauta koloba eza ondire makambo nyonso te vous voyez ntango bato babalanaka balingana ezalaka mystère moko et ezalaka na barévélation moko na kati ya kosakana te parce que baosurnir wana mpo na ntina. Déjà, c'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Bino boko ya kate lo monzamba sali, vous venez bafouer ça comme ça. Et lo monzambe a sali pour la bonne cause, oyo ezana besoin ezala honoré, oyo ezana Bible zolo. Non. Vraiment, comprenez-moi, Nazason a déclenché, il y a des choses qui viennent en vrague comme ça, des fois, moi, on n'y se raté, toi, batou, mais on va quand même faire un effort par la grâce de Dieu. Voyez un peu, en fait, c'est ça. Étant ma balle panzana et ça passe parce que bah dégâts ils ont vraiment ébélé na me copé sa définition et to lo bela psychose vive ya sujet na biso na loba ki to lo bela ba tempérament sexuel ba différence ba tempérament sexuel ndeko na ngai to zala ndenge moko te et na mokili oyo to kokanaka te ezala mapasa ezala mutu bobota mine mama moko papa moko tazande konanga to ane makila moko non azande kono oui mais ya azaye yo zayo OK nzamba azoba te ayebi pourquoi kele preuve ane mutu nyonso na mokilo azala na empreinte na ye unique ya ye moko ata bo mapasa bobima nzela moko ezate ke mutu abima na nzela na ndenge na ye no babimisa bino nyonso nzela moko babimisi bino ye bo ba vrai jimo soko talo ye bate nani bo mutu na mutu ana empreinte na ye una mutu ana empreinte na ye to zala ndenge moko te foye ba ce qui fait que na ndenge moko te wana to zala ba comportement différent to zala ba caractère différent déjà par rapport ya likamuna bana koloba ya incompatibilité na mega qu'on mentionné pas mal de choses pour na bosana te des fois ils ala osale émission où tu réalises que ma mot important, tu n'as même pas parlé de ça. C'est vrai, c'est pratiquement impossible de tout dire à la fois, mais quand même, on va essayer à relever la mambo et ça motuya, ok? Et par rapport à l'incompatibilité, bandeko, tout ça, l'incompatibilité, déjà, nous parlons incompatibilité à deux êtres, oh, bazan a du mal à cohabiter, ok? Il y a cohabiter ensemble. Et tout ça, l'incompatibilité sur le plan, s'il faut dire, je sais pas, caractériel, caractère dans le baki, comportemental, il y a comportement, j'avais mentionné, sentimental, les amis, et n'a pas aspect spirituel, oui, parce que, bilon, monsieur Zalaka, oh, batumi bale balingani, batumi bale balingani makasi, il s'aime. Bon, on a pensé que non, mais batou bazaki bien, qu'est-ce qui fait que batabwani? Le spirituel aussi joue un grand rôle. Wana tolobela on a souka. Après avoir parlé, yamaramunion sotoko lobela awa, tolobela sur le spirituel. Na souka. Tolobela on a souka. Tolobela on a souka vraiment parce que et joue un rôle mon nene batu bae baate. On a batu bale balingana makasi. Makasi. Mine de rien. Tant que l'homme aux angatines, zangutuna makolo. Spiritualité s'imposer. Zabilo batebele baye baraté parce que dans chaque famille spiritualité mo ezalaka et ba règle na ba loi ezalaka établi batu baye bara marambo ete
Donc, il y a un aïbisa qui Hollande mission, tu as tout intérêt pour découvrir ou comprendre ma bébé. Et basi ya balolenge moko boye na famille na bino bwana doit olinga bango te to robala bango te. N'est-ce pas toyoka ba masolo o na famille na biso baluba bakota ate. Est-ce que boye parler pourquoi? Bino bokantika ke non te. Yala ngoka ba bisalela na bango, ba bilobela na bango, ba bizieti na bango, ba maramu na bango, ba nini na bango ba. Non 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 non. Eza ba loi établie à famille et se dit à des raisons. Eza na batina ba biloko wana ezali. Et vous allez constater que moi la mobali o abala mwasi o famille boya. En tout cas mingi zalaka ba dégâts. De même moi la mwasi o abala mobali o famille boya. Mingi zalaka ba dégâts to lobelango et l'autre ko lobela les différences de tempérament sexuel, OK? Na bana ko loba to zalaka ndenge morote. Na mukili o to zalaka ndenge morote. Il y a des gens qui mangent beaucoup. Il y a des gens qui mangent peu, il y a des gens qui mangent, je sais pas s'il faut dire normal, et il y en a battu mususu, ils ne mangent presque pas. Oka mukolo, tata mukolo, mais banda te ongota mususu, allez li pa Melina Jiko. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Non, non, ça va. Aza bien, ezan dengan zoto na yi. Voilà. Yo, en tout cas, sur lié journée mobimati 15h marole olenga yo, okokoya na okoya. Na yebi ngo msu tanti na biso mwa seki nani ndeko mo abete lan le sola seki sanga jeune na église pasteur a déclaré jeune église mobimba ko fungula 18h. Ah mama mona mobali na ye azo ya mbangu wana heure ni 12h s'il vous plaît bandeko 12h azo ya mbangu ani sala fufu moi c'est comme mais qu'est-ce que sala fufu na ko raté ndene ami non tete libungo ezo baluka yo sa brrr il faut na lia va 12h mais amutu mususu atapo na jeune te ezandenge na ye aliaka na été voyez mutu mususu donc tozandenge morote bref. Et par rapport au sexe au tempérament sexuel bien aimé et ba psychologue o ba sala étude ya ba couple o ba sala étude ya ba couple surtout bato baza na poto comprendre pour bayebi on a ces gens là oyo baza spécialiste dans domaine mo songolo pakala basala ba counseling. Vous voyez, ils conseillent et baza na expérience ebele parce que bakuta na baka ebele bayebi et là qu'on a vu et so baloba peso conseil au landeli yango à la loupe. En tout cas tu as 80% ou 92% aux résultats. Pourquoi? Parce que c'est un domaine au à maîtriser. Vous voyez un peu. Donc, batouana na basala constat, na ba couple, balobaka, et ça na 4 types, il y a ba personnage. Hein? Il y a 4 types de personnes, pardon, et dans les couples. Et nous parlons du sexe, hein, par rapport au sexe. Il y a les très chauds, na sexe. Et les très chauds, en fait, il y a les très chauds, il y a les chauds, et il y a les tièdes, et puis il y a les froids. Ouais, sexuellement, na ba tempérament na bango sexuel. Ba très chaud, baza eza la base eza mibale équipé te eza kate mibale non, eza na base baza très chaud sexuellement. Il y a des hommes qui sont très chauds sexuellement. C'est des choses oyo ba te belé ba yebité, oyo lelo ezo mema ba problème serré na ba couple. Ba très chaud, ba mutu oyo un très chaud et amutu oyo à quoi ça couplé du lundi à samedi ou encore 6 fois la semaine. Toi, on a 7 jours dans la semaine, n'est-ce pas? Et à quoi ça couplé 6 fois. Et Moussou peut être 7, hein? Et à l'aise dans sa peau, ils ont dérangé. Et na 6 wana, na journée, tam soir, il y a 2 fois. 2 fois ou 3 fois. Et ça n'a rien à voir avec les démons. Vous qui voyez les esprits partout, non. Et en denge nzamba sale la ye. Nzamba kela bisonyo son denge mokote. Yana mutu mususu ye nzamba pese likabo aliara trop. Et en denge na ye. Yesu kwa bilo vraiment il mange avec appétit et puis il va manger hein, à rolia. Et ça y est. Tout le monde a même na bana non. Toi na bana to bota bana yeso bakuka na ate. Oka mususu aliaka na été, mususu aliaka, mususu. Donc en fait c'est comme ça. Des fois dans la semaine, pardon la journée. Des fois dans la journée,
Et ceux qui moi sina mobali bazana ba tempérament moko. Vous allez sentir que no baza à l'aise. Et ko déranger muninga te. Et ko déranger muninga te parce que baza bongo. Moi sina mobali ba mesana bongo. Ba show ba batu oyo na semaine ba okende na intervalle peut-être un jour moko. Lelo et puis lobi ba PMI. Vous voyez? Lelo lobi ba PMI. 4 fois dans la semaine. 4 fois dans la semaine. Sur 7. Vous voyez? Ba tiède. Ba batu oyo. Une fois dans la semaine. Une fois dans la semaine. De lelo lundi. Sera CP là qui. Donc il faut oser là. Lundi prochain pour Simbayo. Azabongo ezanzoto na ezandenge na ye. Yamamba milimo mabete. C'est vrai, il y a ces désirs, sentiments, tout ça et consort, il y a anormal ezali. Ezala froideur, ezala naba excès, il y a anormal ezali. Mais to le bela ngote, to le bela mamba milimo nanote ya, to le bela mamba milimo mabete, to le bela bateau normal. Donc 4 types, il y a personnes différentes. Par rapport au tempérament sexuel. Tolobi ba très chaud, tolobi ba chaud, tolobi ba tiède. Et puis, dans la 4e position, il y a des froids. Ba froid à qui par mamboanate. Une fois dans mois, ouais, une fois dans mois, Aza concentré dans m'amener Moussoussou. Lui, il pense à autre chose. Mais leur mot pour naïe, c'est occasionnel. Ouais, c'est occasionnel. Et puis voilà. Ouais, un peu. C'est ça. Si koyo, ba couple belé banderonanga. Ba couple belé. Ba kabouana. To bazo kabouana. To bazo bomana. À cause ya réalité. Oh, na auto mentionné siko. Siko tel mes aba sujet tabou. Et aba bilo robiso lo belarate. Surtout na culture na biso. Des places bas blesse. Comprenez? Or, so bat bazala qui na connaissance peut-être ya mambango, balinga basukande basukite. Balinga basukande basukite. Ta lelo bana baoyenga, baotelengana. Ta la vie bana ndenge komi, ta vie mwasi ne bébé, ta vie mobali ne bébé. Pourquoi? Parce que bakabwanaki. Babalaki na place bavana bakabwani. To le bela si tempérament sexuel. Imaginez un très chaud. Na un tiède. So babalani. Oh ba kwak ekozala. Ba kwak ekozala. Ba kwak ekozala. Ezala mobali na gauche, moi si na droite, toi moi si na droite, mobali na gauche. Il y aura des kwaks. Plus grave, très chaud, na froid. So babalani do wana kutu eza terrible. Na habite so ba osala même mikolo. Vous comprenez un peu? Bande konangai, Bible zo lo baboui. Amos, je crois 3.3, c'est un verset au Toyebi. Je vais vérifier les écritures. Ezatoli katina bonzambe. Elle est où ma Bible, hein? Where are you? Azalia. Ok? Toli katina bonzambe. J'en aurai pas pour longtemps. N'a vu que batubele balinga boyete, mais c'est important. Amos 3. Je crois Nazan Joël, désolé. Excusez-moi. Ah, nabangi vraiment nabangi. Na lobby c'est que na bosani peut-être passage. Bon, ça arrive à Ezalaka. Bible zolo babou. Amos 3:3. La Bible dit ceci. Des hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Est-ce que batomi bale bako tambola elongo soki ba yokanite? Cela veut simplement dire pour bo tambola elongo il faut boyokana. So boyokanite bo tambola elongo te, donc il faut boyokana. Premièrement, avant bo banda ko tambola. C'est ça ce que ce verset veut dire. Avant ko tambola ensemble, il faut boyokana liboso. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas te marier avec une personne oyo boyokanite. Lelo obato bele ba obala na bayokanite. Bazui assez suffisamment du temps ya koyebana.
entre l'un et l'autre, que nazandenge nini azandenge nini. Est-ce que vous avez pris du temps yako solo là? Parce que en disant ceci, certainement, Moutoumsoua Milobili, ah bon, c'est quoi, pour la banane en Zambie, Bible Pekisi sexe, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Mais est-ce que vous avez pris du temps yako solo là? Avant Bobalana, est-ce que Oyebisaye que yo linga anzoto mingi? Oyebisaye. Est-ce que yo po yebisa muninga que yo linga anzoto te? Bah, Jacques Simba, tu n'aimes pas trop. Est-ce que Oloba te? Vous voyez? Et Bamarambo yo, eza sérieux bandeko nangai. Bamarambo oyo, eza très sérieux. Et soto lobeli angote. Mabe eko bandaka ko baka malikola mabe ya mabe et on aura des très sérieux problèmes dans la société. Déjà on en a et ezo sala mutu pasi. Vous voyez? Lelo bazo ko lingana baza ko balana comme ça et ce qui fait que ba couple ba famille ezo vandate. Trop de problèmes. Ba pasteur bozo mona bandeko ba sala aboye. Ils savent, so ba olandanga ba yebi. Ya ba ezana ba couple ba kabwana bandeko. Bino boyebi ka ke sœur Sophie na papa Jean ba kabwana parce que papa Jean maboko makasi. E amaka maboko makasi te, e amasolo mbetu. Mais ba oya oyebisa bino te ke no ezaki masolo mbetu. Ba koloba te. Passer a obetela bino lisolo te ke no eza makambo mbetu, ba koloba te. Bino boyebi ka ke papa Jean maboko makasi. Nzoka papa Jean batu. Abana des fois, je suis paye slip na ya pesi mwasi, carte à pesi mwasi. C'est comme un bon makasi yango par rapport à nini. Vous voyez? Donc, quand on mi balé bat bayebi. Ah, pour éviter ça, bandeko, il faut vraiment qu'on soit temps d'ako préparer. Yo, on a nos balités CP là. CP là parce que, kolingato ba la polobo divorcé. Mieux vaut qu'on se marie tard avec une bonne personne que ko ba la vent na lo yenge na mutu olobi peut-être pour kabonanaï. Bien aimé, le fait qu'on soit chrétien ne veut pas dire que to bengami poto vendre sikamoko qu'on a appelé pour vivre l'un l'autre ou l'un pour l'autre. Non. O te moni na moni na frère on est aussi mais tellement ya banga nzambe na yo non, qui t'a dit ça? Que pour ya banga nzambe na yo lokola yo po sambe la mingi ndebo vanda. Non non non, qui t'a dit ça? Bon ça na ba caractère ba comportement différent. Surtout yo za na mambu ba mamno ya yo moko. Za na ba façon na ba lolenge na yo ya yo moko. Sko ye background na ye façon a kolela na ndenge en fait. Wana na koti na domaine mususu. To lo belango mais nous parlons premièrement du sexe. Donc je disais, batumi bale bakoki ko tambole longote, so ba yokanite. Il faut premièrement ko yokana. Na bana oloba, un très chaud, na un froid, so ba kutani et oza problème. So ba balani et oza problème. Tona tiède et oza la problème. Très chaud, na chaud, peut-être, l'un peut s'adapter et qu'on sort. Des accords vraiment te. Eh, ezakaka na meki kopé ça na yeko ça l'illustration milangi non donc so koti na katikati émission bandela émission to pe kota na chaîne ya MDGD TV mafuta asika ozo entièreté ya émission ya vidéo olandango nyonso. Vous voyez baza ndenge moko te linzanze bonga na ezani ni lani to bi lycée wana non je sais pas na benga au lycée pour je sais pas. Toebi adage wana eloba bongo. Balanga nzembo bayemba bato mokili balobi mwasi ya mukuse pesa mobala mukuse basala libala basala marambo mikuse. De même mobala mulai pesa mwasi ya mulai basala libala basala marambo milai. Mwasi ya milangwa pesa en fait eza milangwa ya komela masanga te. Eza mulai ya taille te. Ça s'appelle ba théologien ba benyango métaphore. Vous voyez? Et ça image, en fait, bazola qui s'accorde que non, balobanini, c'est qui ah, français, comprenez-moi, comprenez mon émotion, hein, c'est qui ça semble, se ressemble, hein, sur la bonne sanité, vous voyez, en fait, il faut bozala ndenge moko, faut bokokana, hein, nzungu na mufinu kuna yango, voilà, c'est ça en fait, lycée sonel ngalo babongo. Et l'ingélo bate po ya mela masanga mingi ngala mela masanga non eza par rapport ya yangote
Et là, il faut bozala batu moko ya balolenge moko ya bandenge moko. Et ah, il s'agit du tempérament sexuel. Tolo bela sur sexuel. Le sexe. Yana mutu mususu alinga ango mingi, musu alinga ango mingi te. Musu alinga ango te, presque pas. Donc, yeze l'homme pour lui, eza l'homme occasionnellement. Des couples comme ça, bazo ko kabwana, bazo panzana, à cause de maamboyo. Ouais, kosimbarade. Na lembi. Na lingite. Eza la nini. Je suivais un jour pasteur Rolandalo, abandonné ko lobela sur ba cause ba divorce. A lobeli sur ba différents types de personnes. Auto outi ko mentionné. Ayamba des couples na même jour, deux couples même jour. Ba pasteur ba mona makambo. Ne bomona bango wana. Ba bomba makambo bela osana. Il faut respecter les hommes de Dieu les amis. Et ngana ka mona penda muto abimi église a ke atambo na bomba pasteur a fini pasteur. Mais ayebi bien tatana sungaye, abonde la pona ye, atazana mabena ye, amutu, il a des erreurs et des faiblesses, faut qu'on en a retenir. Hein? C'est comme ça, bah, ba malédiction. Bon, nyorola tata ba tuba 1h du matin, en son andako. 23h au bon de la pona bino. A outi musala ke église après église, il faut y en andako pour ani acha kimia. A sunga bino, somehow. Mais demain, bobimi bolongo église boge bo fingie. Ba secret oya yebi. Par rapport à l'ibala nabino, croyez-vous que le leçon a lobby en haut, boza bato dignité na libanda te. Vous voyez, respectez les hommes de Dieu. Pasteur a lobby a un bas de couple. Na soirée moko, ya liboso baye, taka babimi 30 minutes après mi balé baye. Ya liboso baye, moi c'est abani ko se plaindre, hein, papa, vraiment. Est-ce que moi je ne suis pas belle? Pasteur a lobby, non, maman, tu es belle. Abi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ton frère là, il me touche pas. Moyora Mobali. Ah, papa. Parce que est-ce que moi, Dieu m'a créé pour ça seulement? Vous voyez? Aza bongo. Eza de kana mili momabe. Parce que après, c'est quand on se dit nos frères, il faut faire un effort. Parce que moi, là-bas, je souffrir. Ah, moutou, ana maïna makila. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Bandeko, oebi, tozala mbangu na robamba mabanga, so leki na likambute. Oyeba pasi nangote, oyeba douleur nangote. To finga batu, to pointa batu misapi, to yebarate. Mais quand on a passé par là, on a compris que, hey, na vie, faut pas que juge à moto pour y éviter. Il y a des femmes qui souffrent là, qui souffrent. Hein. Il y a aussi des hommes qui souffrent. Ok? Entre parenthèses. Couple ami balé baye. Moi c'est Olenga. Nzambe, kolo sunga biso. Abi pasteur. Yango mwana na yo oyoyo. Kapo apesa mbongo. Kapo apesa mbongo alibala ninga na kope mate. Papa, 3 fois par jour. Passez à tali frère. En fait, aza bongo. Yandenge na ye. Oui, c'est vrai. Na lobaki, il y a des réalités au pekozala poussées par un esprit, mais to komina nouanate. Troya. Le belana sur ba tempérament oyo ba tout selon de ba psychologue basala étude ba comprenant ndenga ba to baza différent na mokili donc o jijara mutute ko zala mba on finga te ko zala mba on tcha musabité c'est vrai tozo ko encourager infidélité te et ba to oyo baza forte ba to oyo surtout bana maîtrise te Batu oyo surtout ayebi nzambe te mususu pa ayebi nzambe me akoki na ye te ebele bazo sala oto bengi adultère rendement eza te oyo ye azoko expect eza te akoki te abimi na ye libanda neti mwa aboma libala eza te aosango na cache ce qui est un péché et c'est condamnable. Donc Tozolobela sur ma tempérament sexuel, on a parlé d'être chaud, des tièdes et des froids. Ok? Toko kanarate na mokili. Simba na lingi na ngate. Pusana na boy na ngai. Zongisa boy na boy. Et sala boy na lingite na boy. Et ba conséquence à mambo o bande konanga eza grave. Le lot tozomona ba déraillement na mabala. Tolobela mabala poto. C'est vrai, c'est partout dans le monde entier. Mais tolobela mabala poto. Oka, à cause ya maman na outi ko mentionné, moi si, à moi qui ne kisa sa pas en pamba, pour anine. Parce que yé,
abandaki ko expect ma momoro boye, elle est de tempérament par exemple très chaud et que mobile aza peut-être tiède ou froid et a ko kanete na ma lili ya hiver comme ikolo leki tozaki na ba -1 awa ezaki terriblement terrible. Abi en tout cas nga esimba te akomo beta ba tour na Kisasa. De même il y a des hommes oyo azwa maîtresse libanda, pourquoi pas se satisfaire sexuellement. Vous savez, il y a 3 types d'amour, ok? Na bolingo, il y en a 3, l'amour. Il y a l'agapao, et philéo, eros, ok? Agapao, c'est le vrai amour, l'amour du prochain. Oh, yeso osenga na biso. Bolinga na bino po boyeba ke bozali yangai. Les philéo, c'est plus dans les liens du sang, hein? Mama na mwana, papa na mwana, yana leki, ok? Et l'érotique, c'est l'amour du sexe. Donc, yango ezaka sexe kaka. Sans le sexe, elo eza souté. Donc, batu bazo lingana to ba okuta ezaka pona nzoto. Vous voyez? Or, bolingo ya libala, ya bolingo oyo eza érotique te, eza eros te. Ya bolingo oyo agapa o eza na kati parce que c'est le vrai amour. C'est vrai? Tozana pona ba plaisir, pona ba sentiment et consort, mais base, fondement eza agapa o eza vrai amour. Oh, ke lelo muninga robela à côté hôpital, eza ba réalité oyo to mona rezalaka. Maman côté hôpital 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. To papa bela, papa sala AVC. O ke nozwa mwasi mususu te, to mobali mususu te, pona yango parce que c'est le vrai amour. OK? Si ko bino batu bobima libanda ka pona posa ya nzoto. Tozwa lelo réalité o ezo koleka, o ezo salema lelo. Oka mwasi akoma na bord na Congo. Pour nini parce que en tout cas, il y a très chaud de tempérament et azo satisfaction te. OK? Siko kuna aokendeleka sexe et a love te. Aokendeleka nzoto. OK? Et na nzoto oyo azokendele bandeko. Tellement bolingwa solo ya na ngote. Ezaka sexe, ils vont faire du n'importe quoi sans contrôle. Oyo et osala pasi par rapport à bamambo tozo yoka bandeko nanga na o tozo mona. Batu bako mela bimela pona ba pulsion sexuelle. Azana bo pikiliki bo bukundu banzoto. Et basio balinga nzoto mingi, to lobela basi to lobela mibali. Azui mutu moko ezalata awa na Congo kate. O amela bimela. Pour satisfaire sexuellement. Yora na kombo ya kisi. Boma mama. Na intérêt nini. Pardon, na makanisi nini. Déjà, eza clair que awa, bolingo ezate, ezande liwa. Donc, niveau, ya marambu, je sais pas, obaro sale la yo, au fait, c'est sans amour. Or, moutoua lignon na bolingo solo, c'est vrai, on peut s'amuser, mais il y a l'amour qui domine et il y aura le contrôle. Et il y a des dégâts bien aimés dans ces choses. Il y a des dégâts dans ces choses. Bago melelo kisi na kombo ya samba olonga. Bandeko, rien que kombo apamba epe sa message. Na ebite nani plaignant de wana mwasi certainement parce que muto ameli samba olonga eza mobali na ebite so ba melarango so ba applica kango parce que ba blanco eza bizarre. Mususu ba melaka, mususu ba tchakango, je sais pas, c'est compliqué en fait. Samba olonga de procès moko sans juge. Samba na ndenge na obu. En fait, obimana etanini. Obimana etanini. Ba meleli okisi tel que tobola soki ninyo yo. Ouais, les fameux mots, hein, na moyen to lo bango ezate parce que ça kati na bonzambe. To pe sa tolume dans le Seigneur. Donc, on peut se retrouver au bimi matrice déclassée. Voyez un peu. Pour la nini. L'érotique. Les sexes. Et oh, bazo bimi là-bas kendele. Libanda pour la nini à cause d'incompatibilité. Oyo, à vivre, toi à vivre, na kati ya libala. Comment éviter ces choses?
topesa ba remède hein to développer nano je crois na basuka to lobela parce que certainement pendant que normanda ko lobela mambo na chaque sujet et ça na batu oh peut-être ba retourna pe ba loba mais siko il faut faire quoi biso to se retrouver déjà toza na kati ce qu'on a par rapport à état au naza nango déjà na mito topesa ba remède to lobela ngo vous voyez un peu par curiosité Naza éducatrice, hein, Yamas, je prêche la parole de Dieu et je conseille, tel que je le fais là, tozo pesatoli, tozo lobela mambo oyo. Et par curiosité, na lukana yeba, et ba effet, yaba biloko bat bagenda komela, hein, na ba mambo bat bazo genda kosala. Raison karapo, tant tozo loba boye, hein, batuba mekaka comprendre, hein, et puis ba yeba, comment vivre. Dans 3 témoignages, il y a 3 différents frères. Bon, moi et Belé, mais je vais parler des 3. Il y a 3 différents frères. Moi, quoi, et ma mère, na zalara na habitude, ce qui n'a pas la moins loko, na tchara banzete na kati. Oui, moi, ko ponanga, na tche kimbiolongo, na tche matakita, na tche. Tout le monde a un bande ko tout le monde a même na ba réseaux sociaux et consorts. Alobi, et là on y est salemaka cette fois-là et tozaki na matanga. Comme d'hab, na zumwa ko ponanga na zo enjoy life. To staffe na ba master et bilo on a melaki on dirait dose les kaki. Parce que bilo kaneza ba dose tes années qui se mondelete OK na pharmacie ba komelio kir ya paracétamol ba biso fo melango 2 fois après 4 heures. Wana dose ba narate. Nzeta kimbiolongo ololia moko muso akole ali ango 4 heures. Mata kita et consort donc à sangisi ba mélange. Ce sont des poisons retardés à bande ronangai. Vous qui pratiquez, qui utilisez, je sais pas moi, ces choses, faites très attention. Vous aurez problème et vous courez des risques. Zamba kanzamba mawaya bolingwe parce que ça na bato belé ba mélange musu ba salaka oko sikombe okuei makila nzoto kangami na ebite ba nerf soki nini okufi pourquoi parce que OK mélanger ba produit o ba mélange akate oui. Alobi tant on a mêlé un moment j'ai senti qu'il y avait des réactions très fortes. Oh ezala penza liboso neti bongo te. Nazaki na choité et comme je sais parler, je suis un parleur hein, na aborder fimo kana matanga wana. Et système ka ya buka lelo lia lelo to kenaye. To lobela ki sur une sociologie hein, 3e épisode des Zoya et nous continuons de parler sur contact vie to rapport sexuel bandeko et en désordre aux en a conséquences néfastes. Imaginez aborder moi à moi si quand na minute on a babimi na ebake. Alobi mère la fille a kokate parce que la guerre était longue et populaire hein. A kokata kimaki. Et tellement nazala kika likolo fallait na kita et choisa quitter sinon te na okufa parce que banner ezaki tendu likola bimela mela nde bilo bat bazo mela alobi j'étais obligé na que ne refute à prostituer pour se satisfaire et c'est comme ça nde na se soulager qui ngana bisie siko au résultat conclusion alobi mère banda wana na lapa parce que mam na mona ka ngamu na monango. Deuxième témoignage, c'était un frère. Alors, bilanga, en fait, mère nga la bande ko bela na bande ko passe na mukongo. Ouais, na bande ko moi ba malaise ba courbature mukongo bien te. Et na telemi na balabala na mundu ba petio ba lekana na ba kisi na bango bino na besoin lo moko ko edenga na mukongo. Ba ngota ba yoki ka mukongo ba kanti peut-être que no eza ba benga ngonini. Ah imperfection, je sais pas, sexuelle, ndenge zalaka mukongo ya mobali, tout ça. Ba on ba monika que non certainement via ça a besoin moi renforcer. Ba pesinga kisi on vient aux bien pour la mukongo na omela on de no tia na mai vers tout ça va expliquer. OK, d'accord. Abi mère na ebité. Et tant on a vu on a kenango
na sali mélange na meli normal ezali na babutu na lali normal tangu na lali na ba 4h 5h naoki koko na porte mansebaka songo alamuki et je vais utiliser des termes hein? Ouais pour na ko lamusa sensibilité à batute donc soyez vraiment éveillé rapide surtout pas distrait pour vous comprendre sinon te mambobele bandolega bino ou et tant mansebaka songo alamusinga na mona yango normal parce que eza réaction normale na vie à mona mobali nyonso nous savons donc bokomi quand même bisika oyo et yamam na oloba bizarrement après quelques temps na moni que non oh, mais qu'est-ce qui se passe azo se détendre te boya quoi et c'était tellement vif que na milobeli non il y a un problème il y a un souci et comme les frères à salamo ba médecine hein atanga moi ba mambo yebi que si tu es debout pendant longtemps et ko ba résultat comme memayo peut-être na ba impuissance hein tout ça oui et ça ba problème c'est rézala mabe bino ba to bi mela vous cherchez des problèmes. Alobi, des grâces pour moi, mère. Boyoka chance nae. Des grâces. J'avais une voisine. Eh, banoro lela. Mais, azayi moi si nangate me, abaneko panzanaka. Yenda zayi bouke misère nangayi. Bon, mon a ba danger, hein, ba danger. Et banda na mère na koma très attention. Na babilo akomela en tout cas na sala ba jeter parce que c'est vraiment pas bon. Témoignage à Souka, il y a un frère ndena otoloba na zo 3 différents témoignages. Ndeko mobala lobi na mère non moi en fait ndeko moi si abane ko se moquer nanga. Abi nanga yo mukolo to kende na hoteliso miso kolela. Bon neti na mobali. Tobi ke mobali babeta kete quand même. Mobali à côté à maïté, mobali à zalaka mobali à tika la mobali. Ok, il n'y a pas de souci. Et excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Moukolango karane eroye bana ça va se savoir comme disent les Français. Bolim ici. Oh là là. Ah. Ça va se savoir comme disent les Français. Moukolango eroye bana. Eroye bana, ça va se savoir. Alobi esali ke ngana kendane na pharmacie nazo produit pharmaceutique. Nazo produit pharmaceutique na meli vers 18h. 20h ba réaction e bandi. OK, moment opportun. Shift ya butu et ndeko moi si muto makasi ya kumisela muto aza makasi. Shift ya butu Tokoti shift à Boutunga naye et c'était du soir au matin. Nabi sérieux, oui, mère. 10h du temps, c'est mes frères, na moi na mukete quand même. Tu me diras pas que yo c'est vrai, je peux comprendre que o melaki kisi, mais la sœur. Azaki normal, mais oye bisanga ki abi maman. Na yo kela ndeko moi si mawa. Motema bo moto esali. Na moni ke motema sengi na yoka mawanati kamenzoto eboyi parce que etiana zalaki nango choix ezaki te fallait na kita et na tuni ndeko mon frère résultat ya shift ya je sais pas 10h du temps wana ezaki nini alobi na ngai résultat ezalaki Esaïe 6.1. Ngana benga yo Esaïe 6.1. Esaïe 6.1 zanene. Natanga verset ouais, attendez. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Blessure, contusion, plaie vive, n'ont été ni pensé ni bandé. En fait, alobi maman, c'était terrible, c'était grave. Et quand on est dans la binoana, c'était grave, c'était terrible. Et bref, na lapa. Ma sœur, na opé ce conseil.
Yo oyo okotisi pornographie na ndako. Et olingo vivre o mona na TV wana en live, hein? Yeba ke okotisi satana na maseke na mukila na vie na yo. Et mambo yozo lukana otikala ozwango te. Otikala omona ngote parce que la pornographie c'est du mensonge. Moi blo ota na TV wana. Eza mambo lokuta. Déjà pour ton information, est-ce que oyeba ke la plupart des acteurs pornographes bazala ba tout normalité? Est-ce que oyeba? En dehors ndenge bamsu ba melaba kisinde to yoka, non, ce sont des esprits. O balata banzoto pour ton information. Peut-être au kansa que non na obangi soto na ba non n'importe quoi, je te dis vrai. Bazala ba touté, bazala ba démon. OK? Ce que tant ozu biloko wana. Kotina ndako. Tu t'appelles des esprits. Et olingi rendement sexuel ezala bongo. Et tu te crées des problèmes, des très sérieux problèmes parce que otika la rozwango te mutu normal ndenge bakelela e basalela e pa na nzambe pour atteindre orgasme. Un homme, il faut makila échauffer et mata pour faire booster et appareil. Et tant mutu asali ejakila par exemple à liboso, c'est normal, il faut nzoto ezonga à zéro pour reprendre et qu'on sort. Et cycle normal, mais mutu normal nzamba keli ok ne ko exiger ame mayoto akenda sala je sais pas moi ndenge baloba abeta soki 5 10 soki 7 10 minduki, c'est pas normal. Et amala mute au fait ezaki parenthèse par rapport ya ba déraillement et tant mutu azo se retrouver te et alingi aluka a se retrouver tant azo bima libanda ba conséquence to ba résultat ya ba mambo o aokende ko kutana nango libanda bande ko to komi to consommer 1 heure na biso ya épisode oyo na uta ko lobela j'ai perdu ma page hein? Na uta ko lobela bande ko sur ba différentes tempéraments sexuels et oko retenir oh là là qu'est-ce que je fais oko retenir na otolobeli lelo ezake tozala ndenge moko te lelo ba couple ezopanzana mabota ezopanzana. Pourquoi? Parce que rendement sexuel et o muto abandaki kozela to alingaki ezozala ndenge esengelaki ezala te parce que on a les chauds, on a les très chauds, pardon, on a les très chauds, on a les chauds, on a les tièdes et puis on a les froids. Et mutuna mutu ana tempérament na ye, ce qui fait que soki okutani to obalani na partenaire oyo ya lolenge na yote et kozala vraiment pasi pour na yo na fin de compte, ou soit vous allez divorcer ou soit barobenga yo adultère. Ouais, parce que sexe eza eloko oyo ezoko occupé plus ou moins 80%. Il y a relation to ya vie sentimentale à moto. Il y a relation moto na kati ya libala. Oui. Je parle en connaissance de cause. Na yebi ma na oloba. Eza eloko o okosakana nango te, eza eloko ko négliger te. Bible bi batumi bale bakoko bala na te bakoko tambola elongo te soki ba yokani te. Cela veut dire quoi? Cela veut dire avant ko tambola elongo, il faut ko yokana. Les gens se marient n'importe comment. Beaucoup tani lelo bolingani lelo bozwi tan ko yebana te naza ndenge nini azandenge nini et polobi to sala foyer et ba dégâts ezoko salema. C'est pourquoi il faut faire très attention. Yona no balite ete ayo maambo yo et tozo continuer prochainement bande ko na ngai tokoya kolobela et je crois na copé ça 2 séances. Il y a 1 heure tout moko. Prochainement on va toujours continuer na un tempérament, pardon, comment on appelle ça, incompatibilité sexuelle.
Lelo tolobeli incompatibilité sexuelle tolobeli lelo par rapport à différents tempéraments au batbanango ndenge songo laza ndenge paralazali. Prochainement tolobela toujours incompatibilité sexuelle mais loana skoto move on tolobela tempérament te tolobela ma mususu. Et pour finir na oloba boye bomoni faut faire très attention à choix. Il y a conjoint.